Eh, malilo ezawa. Nakokanga ma glace. Munoko yebimisa milinga malili. Aïe, oh, Turquie, ça poto te bon. Et ça là, on poto pour la Turque. Vraiment, on a une différence de mon côté entre Paris, Belgique, la Turquie. To na ba poto nyos tout na tambola. Donc différence c'est ça tamu kete. Ba restaurant, ba hôtel, ba bar, ba pâtisserie, ba boutique, nyos tout ça ndenge moko na France. Na Paris, partout quoi, na ko sabinote. Ba na Paris, à Belgique, au boya à Turquie. Bon comprendre le non le datala. Donc ndenge moko loro moko et donc eux ça la différence entre Paris, Turquie, to Belgique, to Suisse, peut-être Suisse et ça donc ndenge moko. Donc sur aux penza na poto penza. Poto penza. Amoni su ba sac là ba teka na nini. Ba kota ya Saint-Denis wana, ba boutique ba Saint-Denis. Ba sac là ba maman ba sénégalais ba mema, c'est ba auto somba gloko la moni on se a. Na moni yango bon, biso to yeka tour. Moi tour kaka. Moi tour to sali musala sili to zongi. Tozongi na mboka na biso to ngara mingi kini bo biso to musala de na kini quoi. J'ai fait de gros bisous na auto somba ba baguette kuna na somba baguette 3 dirhams na bango eza lokola ba combien donc un dollar c'est à 10 dirhams donc 3 dirhams na lo bakutuke ba cente donc là ça va 200 francs si que tu as la baguette mon live bon comme moi je vous aime coucou bon tout tambola non bisous